Nadège okofanda kimia te na libala wana nga na oyebisa yo. Ozana kimia te. Nabi so mbeli wana zaka mabe. Mbeli oboto mbala muninga. Ezala kama mabe. Mais je connais pas ya ma Véro. Véro atikala oboto mbala muté. Bon je sais pas. OK. Que ça yazala balaka mwasi moko boye sima Véro te. Véro aza mwasi o baba ni ça na pasi. OK. Mibali photo za ba reconnaissance. Moi soit bani na ona pasi. Wa ndima yo ndeko zalaka na zalaka na ndeko zalaka na jete mala yo mo yebelo nyo zalaka na ngwana. Pona bona ngaba lo bona film. Ozo comprendre. Yebo bazo yeba tanga zaka Jésus de mandaka. Nandenga komi le fiston sai. Ba changement côté na vie mais Véro andima ka kana ba itawana. Ça c'est bien. Véro andima sai kana souffrance. Na ke mobile na ngai à venir le promettre. To vanda to kotabala to polisa kami. Lelo président c'est comme na mongo à comprendre que Véro souté na ke tika Véro na poto pona ya ko bala mwasi bo. Te et avion la bango. Mais ce qu'on a au cas moi ba c'est que les films et publicité on peut voir fille on a ça la théâtre tête to yebi écouter na milieu na biso OK nous voyons ça les publicité. Nadège aza mwasi oyo asa bota déjà na mabali ni biso boti na le kabini chikeva boti na sénégalais na ebali aza so mère de 3 ou 4 enfants comme ça. Si ko sai na ebité. Nadège abota déjà. Abota déjà. Ce que tu as la moche na kambane, parce que ta fille mon boye pour aboti na tête. Yo libere za ko télé. Ye libere c'est là la kana. Miss. Libere c'est là nde muto sai sa moja ke zila ma viro manda. Oh là là. Bon, on soit même mandango. Eza na ngo na ndenga mabete. Yo zwi mbando comme na niveau tio ke no bala ye, ozwi pe na ba parents. Franchement, bata théâtre boza, ni bala théâtre vous n'êtes pas sûr. Boza suriété. Nous tu capanga yo wana. Kasi ko baba na soleil mo ngani balo basali ya kafu. Soleil on découvrir que tout est sur le bana bazo bimakaka. Bana ba obimakaka. Et bala ne komi eza en cours à téléchargement. Na du peux sur dossier ba examiner. Nga depuis na yeba sai na na mona ya depuis nga na yeba sai. Depuis na yeba e wala kutazana ondenga koma lelo fisto sai. Depuis na yeba muto koma sai. Jésus de banda ka na mona ya zala fidélité. OK. Azula ka mwasi ne bambanda. Mais nano ke ko bala deuxième femme. On comprend. Akozo mwasi mo wende basirika tamusaka. Ndi baba tangu kwa. Ande basirika tamusaka mutu wana ka voyage. Voyage na basirika ba Afrique du Sud akena na sala mingi pona basirika. Que son âme repose en paix. Mais abala masirika. Azaka pe suna fille mususu wake na poto. Abala ete. Ba fille a poto na wake na poto baze belé. Ba le kapena ba groupe na ye avion na bango. Pour n'inteka que kolobana moi c'est que ma chérie, nous avons besoin de une deuxième femme pour permettre là. C'est ça. Bah papa nous sommes à nous c'est. Est-ce que va sauver peut-être va sauver? Je ne pense pas. Véro a moi jusqu'à là Véro pas le bien. Véro a surpris dans les réseaux sociaux. Ah le bani. Aza un choc. Sous les chocs au bani. Alors bien ça m'a mususu à Canada. Moi nous sommes dans la Canada. Abi ça m'a kamo bolo à Canada. Abimisi yango. Mais après ce temps de sili, abayo ça maman a lobaki et comme il passe. Donc mutu mususu asala makate pa les réseaux sociaux pour déclarer. Voilà. Mais il y a ça. La ligne en mingi ya. Mais loko yo sali biso, franchement, au sali maté. Si les autres kaka mo goûter. Et ya. Et loko mo zala ka na dessin mo ba dessiner mo ka ni forme moko. Et ça la forme ka moko. Forme wana ndenge ça wana. Na ebité ceux qui en a déjà la forme mususu ya Véro pesa la forme. Pona yebi biso so na basala biso na même forme. Forme moko. Mais ba les nesko boza différent. Quand on monsieur boza moulayi, mususu mususu betenga ma. Mususu ekeda peut-être. C'est tout nouveau. Salon de coiffure et grande boutique de vente de produits de beauté. City Air Beauty, spécialisé dans la vente de perruques, tissage et closure de grande qualité au prix imbattable. Un salon de coiffure pour hommes et femmes. Au numéro 4 de la Grande Rue, 91 260, Juvisy-sur-Orge. À la sortie de la gare de Juvisy, prendre la sortie mairie ou marché. En face de la Banque Populaire, prendre la gauche et longer le chemin de fer jusqu'au niveau du pont. Votre salon de coiffure,
City Air Beauty est situé à droite, donc à 6 minutes de la gare. Pour la beauté de votre chevelure et pour soigner votre look, une seule adresse. City Air Beauty à Juvisy, c'est bien là et nulle part ailleurs. Avec facilité de paiement en 4 fois. Du jamais vu. Ouverture du lundi à vendredi, de 10h à 19h30. Les samedis de 10h à 20h30. Votre réservation au 01 72 49 47 59 ou bien au 06 60 97 08 18. City Air Beauty à Juvisy. C'est votre nouveau salon de coiffure au top. Et bon gars. Yoka Quadra. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi, j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. OESA 12T, OESA 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Boss Yamoka. Jacques Pemba. Soko zimbongo na bubande kozinde nyaso. Money on my mind. Money on my mind. Money on my mind. Money on my mind. Eko salama kaso ziwai. Mota pusa zo pusa pusu pasiwa. Fali pupa zo yemba poka pasiwa. Fachi beto pake mapa koma president. Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oyeye lisusu na makambo ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandisa akei na niveau ya 2 fois T. Surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti. Bazali na plus de 80 places assises. Mais côté ya bilubu enga ye. Awa ba vandisa spécialité ya bilubu nyonso. Eza l'africain. To européen. Kasi pona ba congolais fanda na oniepo awa okolia po kokata musapi yo muto ngosa sa fête ya anniversaire baptême mariage conférence to réunion moko boye yaka awa na restaurant chez Djonga oyo ba fandisa masolo tu joli kitoko na service ya qualité pona bilubu elamba maka awa yo muto lingosala emporter ndengo sali commande kaka sikoyo balambelio mbala moko pe oziango za mobimba restaurant chez Djonga ezofongoma tous les jours du lundi au dimanche 7 jours sur 7 à partir ya 8h ngingo ozamo bimba oyo adresse nango ezwami na 4e rue François Villon 94 230 Cachan pona bato oyo bonibosala commande to réservation okoki kobenga na numéro ya téléphone oyo. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Restaurant chez Djonga yangonde fandisi bilubutu awa na kati ya Paris pe na mokili mobimba eyokani. Un grand merci à vous, chers internautes, partout dans le monde entier. Bozu Soubakou et Rolanda Bino, humble serviteur au nom de tonton Hervé Lessa, mais ça toujours
Conseil Labino Mossa à travers cette émission analyse sans parti pris. Analyse à parti pris émission tout ça la rabino analyse sur l'actualité nyonso et comme la rabiso nambo cannabiso musical, théâtral, politique, toutes les actualités de méga campé que développer en calrati émission nabiso. Aujourd'hui on doit faire actualité théâtrale, affaire Fiston Staïsaï au biso sur tout ça circuit à Romona vraiment bah photo bah vidéo circuler dans internet ça bali deuxième femme tandis que moi, maman Véro. Je suis avec mon invité, Miss Lolo, autre développé Lelo, la ratie émission Langaï. Mais je tiens d'abord à vous demander de vous abonner massivement dans notre chaîne Elenga Congo Télévision pour ne rien rater. Et puis merci à vous, la confiance. Vous avez ça toujours. On va notre temps en l'essai aussi la Monsala. Merci à Tracy Melenga Pro de monter Magnodi Diasuka. Merci à maman Pasteur François Vang depuis Paris, Guise la Flamme du Fée. Merci à Lolita Monosa Bébé pour nouvelle énergie depuis Australie. Mes condoléances à vous. Laurette Mba la Tigresse 10 à match, merci à vous. Le 8 mars, Patrick Beckham va livrer un concert dans Katia Luanda. Moi aussi, tonton Hervé, je serai là, la signé Atlantique le 8 mars à Bengtiba Fanatique. Tout, il y a bonne musique, Boya Koyoka vraiment, Banzim Belezan. Et puis merci, maman, Nzima Yemela, ma maman. À Robeta, le 8 mars, on a signé Atlantique, Boya Belé. Puis le 11, à Robeta, na espace 6 sur 6 chez Dr Matoubakani, na Palanka, na. Le 11 mars, toujours, il y a vraiment ébélé pour nous savourer l'artiste Patrick Beckham, champion Kakesi, Balobi, maître Alulia Jido, maître Zaina Mobutu, maître Jido, maître Siam, Monarati Aluanda, vraiment na Bangonio Soana, et vous allez vraiment quitter au coming. Merci à vous, Montréal, si tu veux même langage avec moi, on a un peu ça déjà invité, Mbote Miss Lolo, bonjour. Ouais, bonjour, tonton Hervé Lessay, bonjour, Nabatutu, Obanina Bisso. Bonjour, Nabalandia Congo Elengia. Elengia Congo TV. Donc, Elengia Congo TV. Babi a aimé Tracy Mbelanga la pession va mbote belé place aux alliés. Bonjour, honorable Junior Loboko. Junior Loboko, Babi, Yamo Amba. Bana Moamba, Babi, honorable Lobela Babona, Assemblée nationale, Isa Junior Loboko. Donc, on veut dire, on a invité Batutu, Obana Miss Lolo, tout ça toujours derrière, honorable Junior Loboko. Mes condoléances à ma maman chérie Gerda Kidinda, maman Koufélia. Oh, maman Gerda. Oh, mes condoléances, maman Gerda. Donc, oh là. Ma condoléance, maman. Après, sur la motte belé. Voilà. Motte nanga et pas à Vienne. Clou, Manzambi de Bundes. Gros bisous à toi, Congo Moujanaï. Ma motte belé, pas Vienne. Notre l'encoso. Motte na famille Mobimba ya Babakouko. La famille Nyos Babakou dans le monde entier. Merci beaucoup, maman Eline. Bien, Miss Bo, ça la geste de on a za bakou tolongolo bakou. Surtout Junior Kalala. Junior Kalala. Aza so ya bakou. Ye aza mutu ya fali. Ngana muta feri. Cindy Leker, ne ba finga ki Cindy Leker pa mani. Ki to zo mani ki to tika e. Ta mambi la bela yo lo baké na ba musicien féminine, ma voix féminine. Atanga Cindy tenga siko tanke ya Cindy na yo ko revendiquer ba droit ye Junior Kalala, est-ce que par rapport à Cindy, par maman, vous savez que c'est Cindy, à l'équipe, on a eu mon papa, si on est Cindy, après ça court, il y a musique, il y a Inas. Mais non, ça. Cindy, après ça court, il y a musique, il y a Inas. Na Inate, mais il y a Inas. Na école humanitaire, il y a Inas. Si comme mon papa, si court à musique, na bateau, ba yekaka, net nane na yemba, bona na l'équipe Cindy. Ata na yemba danger. Na otika le Cindy, parce que Cindy a bien de classe à voix. Ça c'est bien. Ozomona. Et puis Cindy le la bilo, on salonga ba bilo papa wemba. Yo lo baki o nani o Claudia Bakisa azala soute na monzo. Ata na YouTube papa mona na mona ta chaîne ata o ebandi ata ezala de abonné ba yamba Claudia Bakisa. O lo baki Claudia Bakisa le ki Cindy no yemba. Parce que tant que na ko revendiquer ba droit tant que grand sœur Cindy, Junior Kalala ye ayo finganga. Junior ko kota ka mam ngate. Très bien. To tika kana ba bakouk na mamusu to kabwana. Po mutu mutana na nzela na ye. Bote na mama Yvette Pemba. Ba master na tout les Rimboyo na Italie, Françoise Betty na Irlande, Soging Ebas, Karine Lifela na Paris, Sylvie Marinunga na Paris, ma Tondoli na Bilele moi camarade na bomwana na pesino ba mbote. Ça c'est bien. Merci beaucoup Miss Lolo. Elvis Yanfou na pesio mbote bisiko zali donc mon frère que j'aime beaucoup Elvis Yanfou ba biso na ba golois quoi. Ça c'est bien. Biso na donc la sa identité. Biso na ngoma biso ba ta parti. Ah yo za golois. Ndeti ngani na zamu ta sila boy. Donc ngapnya Silachou. Donc Golachou. Silachou, Golachou. Voilà.
Tout que nous rapide d'abord dans l'actualité, puis aussi maman Moussou Sima. On a dit tout l'amour qui tout le monde, photo, vidéo circuler dans Internet. Fiston ça, c'est la deuxième femme. Franchement, na émission tonton Hervé. Et ça, t'es dérangé, il n'a pas na CPLAité. Na CPLAité na bien. Nga depuis na yeba sai sai na mona ya la fidélité. Oui. Depuis nga na yeba sai sai. Depuis na yeba e wana kutazana ondenga koma lelo fiston sai sai te. Depuis na yeba muto koma sai sai. Jésus de mbanda ka boui na mona ya la fidélité. OK. Azula ka moi ne bambanda. Mais nano ke ko bala deuxième femme. Okay. On comprend. Avant soit moi si moi wende masirika tamusaka. Ndeba matangu kwa. Ndeba masirika tamusaka mutu wana ko voyage. Voyage na masirika ba Afrique du Sud akena na sala mingi pona masirika. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Mais abala masirika te. OK. Azaka pe suna fille mususu wa kenda poto. Abala ete. Ba fille a poto na wa kenda poto ba zebele. Baleka pe na ba groupe na ye avion la bango. Mais ce qu'on a ko kamwa ba yo sabiso ke za film eza publicité o ke ko zwa fille on a sala théâtre teto yebi écouter na milieu na biso o ke nozo yebo sala publicité. Nadej aza mwasi oyo asabota déjà na ba mbali ni bisusu aboti na leka mimi chikeva aboti na sénégalais na yebabi aza so mère de 3 ou 4 enfants comme ça. Siko sai na yebité. Nadej abota déjà. Abota déjà. Soko tu ozula mwasi na kambanda bazo ata fille moboye o aboti na hotel o libele za ko telema ye libele se lala kala miss libele se lala nde muto sa moja ke zula ma viro mbanda oh là là boko zwa pe mbanda ngo eza na ngo na ndenga mabete yo zwi mbanda comme na niveau tio ke lo bala ye ozwi pe na ba parents franchement bata théâtre boza mi bala théâtre vous n'êtes pas sérieux boza sérieuté vraiment tu cheka panga ye wana ti kasi ko baba na soleil ngonga li balo basali ya kafu soleil on découvrir que tout est sur le bana bazo bima kaka bana ba obima kaka li bala ne komi eza na cours à téléchargement na du chepe sur dossier ba examiner azana kiniti ndena yaki na kidi boye moi ça comprend que Duche azana ba base belé ana bane belé ti lelo bana ba continuer ka ko bima ya yeba ki bazali soki 8 bana Duche nyoso soleil yeba ki ka Duche wa Paris wana kaya ngo ba ko ba mo bomelango ako ka sisi bota na ni sombeli wale za kama be mbeli oboto mbala muninga voilà ezala kama be mais ce qu'on a pas ya ma Véro atikala oboto la mobile mututé bon je sais pas OK que ça azala balaka mwasi moko boye si ma Véro te Véro aza mwasi o baba na ça ina passe OK mibali photo za ba reconnaissance mwasi wa bani na ona passe wa ndima yo ndeko zalaka na ndeko zalaka na je de mala yo mo yebe lo nyo zalaka na ngwala pona bona ngaba lo bona fingi ozo comprendre yebo pazo yeba tanga zaka Jésus de mbanda ka na ndenga komi le fiston sai ba changement côté na vie na mais Véro andima ka kana ba itawana ça c'est bien Véro andima sai kana souffrance na ke mobali na ngai à venir le promettre to vanda to botaba na to kolisa bango lelo président ça comme na mongo à comprendre que Véro souté na ke tika Véro na poto pona ya ko bala mwasi bo te Nadej okofanda kimia te na libala wana nga na oyebisa yo ozana kimia te azana kimia te pona mutu babali te ozana kimia te et bon kako mobali oyo ki ba divorcer na mwasi ça c'est bien ou soit moi ça va impoli moi ça maka mobali ba respect alanda président ça c'est ba place boazo kata bilamba là on comprend que mobali azui mbanda pour moi ça va respecter voilà mais ya oyo ka kende Véro za kana soumise femme forte à ma prière lelo sope moko ça ya mati vous appelle grâce à ma prière à moi la moi ça bat pour babi celui qui trouve une femme trouve le bonheur ça a trouvé bonheur à travers Véro pour moi ça libabe oyebaka et puis moi ça m'a il a mis des marchés ba va évoluer bien alors comme un stable attends c'est que Véro c'est important pour moi on va attention simbi kisi so ça na mutu moi ça na étoile te kisa na ça na welo ça c'est bien pour ko na kisi oyeboye biloko moi c'est kanga mais ce que moi c'est aza moi c'est moko yelo ba bonheur voilà pourquoi pas mais parce que comme le baba bio a foutu déjà PC de compas a bien mémé na poto ki otike na poto so mémé ki na mboka ou batika ke kana kine ande ngeza pasi ande la na été oui bali na so batika basi na wana ba foutu basi wana so sali ine ni déjà yebe ke bazwa da moi sina na bi frère mo boye mbaka na tanga komodité moi sina bazwa ina foutu
bayanki Afrique du Sud bazwai Afrique du Sud ya mboka otika moi c'était siko betelanga machine Mali na Afrique du Sud na poto ya kunne monter mais so bazwaka moi si batiki na Afrique du Sud bodi o batiki na poto ça c'est bien pour ninteka ke koloba na moi si donc ma chérie naza besoin bala une deuxième femme so ko permettre nga c'est ça ba papa na so ba luba ba no senga ba est-ce que ba sola peut-être ba sola je ne pense pas Véro a su à moi jusqu'à là Véro pas le bien Véro a surpris dans les réseaux sociaux a lobani ni ya aza un choc sous les chocs au lobani ayo binsama mususu akana kite moi sommes tana kana abisama ka mobo akana kite abimisi yango mais après ce changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga zuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda ko yakokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya sakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutakonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena tele mone namira ya nani chez Djonga de Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit non mon mais c'est quoi qui s'endap chef ma mère m'a passé l'un qui s'est passé ma fille de marathon sur la piste la seule qui soit timide on a quatre pas rouge on est là chef banda la bandi comme moi si ça fait une année chef ici là on m'a beaucoup faka oyo biloko so ko mabino ndila o lokola kisi ya ndako papa oyebi te ke laboratoire mais médecine esene biso solution wuta kala solution ignorant zela sayo omoni oyo siminaliste suppositoire oyo siminaliste comprimé on a ba hémorroïde voilà omoni désostrile oyo et ça pour la faiblesse sexuelle et pour la fragilité pour la basi et qu'on aide ma casse mais borex ce que c'est traitement nios tout il y a hémorroïde n'est quoi yoko banda ko pakulango on a nzoto abiso ba papa ce qui pour lingi on mesurer ba centimètre non avant banda ko pakula pour mo ko loko ça on ko mesurer les sous on ko mona que box toujours champion on comprend. La question nationale la question, on consomme ici comme on na Congo, kaka na laboratoire mais ya missile. Et puis, et ça la mis na banzete ya Congo. Banzete kaka ya Congo. Banzete mususu te. Ya Congo nde. Maman na kosi? Qui pas trop kosi. Wana na kununga. Et qui Boris oyo, mobile nanga ça il a Boris oyo. So qu'on a Boris oté, mais mobile nanga tout les gens ya au monde la question de présenter yo et ça la vie là-bas pharmacien congolais docteur Pichu Tondele yémi savant mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation nazwi formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master
na niveau ya Université Marien Ngouabi, pe na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA, ou ezali laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire bakisi à partir de nzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso oyo bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique oyo ezosala la différence na biso na tradi parce que subir quand même moi étude et puis bakisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture, ils ont la autorisation il y a mis sur le marché au niveau ya mboka et puis libanda ya mboka. Bakisi oyo tozo produire na CRMTA et puis qu'on dans n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres la biso na batradi thérapeute ou naturo. Sili abalota na maman alobaki et comme il passe. Donc mutu mususu asala makate pour les réseaux sociaux pour déclarer. Voilà. Mais il y a ça. Na linga mingi ya. Mais loko yo sali biso franchement au sali mabe. Si les autres kaka mobuluté. Et ya. Et là, on a la dessin, on va dessiner une forme moko. Et ça la forme ka moko. Forme wana ndenge sawana. Na ebité ceux qui en a déjà la forme, mususu ya véro pesa la forme. Pour na yebi biso so na basala biso na même forme. Forme moko. Mais ba n'est-ce pas boza différent. Quand on mususu boza mulai, mususu mususu betenga ma. Mususu ekeda bo desi mususu. Ah, ya nani? Sala crochet. Ozomona. Musu pesa la forme ceux qui en ndenge yo comprendre té. Tala toto yo be. Maman ezali. C'est quoi dire tout. Et quand ça la forme on zamba sala. Bino ne boa différent. So basi nzamba zamba té. Tellement bibali bazala bon. Nzamba eba caractère bibali. Yibo mtasala biso. Ayebi caractère ya mbali. Abi bibali le roi bazala mobulu bazala boy. Si kana sala loko wana na forme moko. Mais basala na forme moko mais mobali watonda kate. Ya sa yotonda té. To soki pona bo to ba fille à théâtre oya sa ezwa mato azwa fille à théâtre be ya bo azwa te poni mo na lo balanga ya na lo ko banga ti le ba mère na ebisio na ba mère la théâtre aza champion te félicitations à ça oza vraiment champion wa champion te na bangier na bangier na bangier na bangier ya sa aza champion. C'est vraiment triste, on peut dire, par rapport à une nouvelle Comélie Bisso, vraiment. Maman Véro, c'est une mère où depuis, tout le monde est dans les réseaux sociaux, tout le monde est dans la classe. Parce qu'il y a d'autres femmes où il y a des stars et belles, soit avec ça, moi, si il y a star, on se faire voir. Oui. On a pu bailler banga, on a pu nabima, on a pu namona, on a ça, moi TikTok, on a ça, moi chaîne YouTube, moi page Facebook, on a le barana, comment on a n'engé. C'est ça. Mais vraiment, Véro, on dirait à Zarana. Après, ça va mobile, respect. Par rapport à Moussala mobile, mais quand on a acte, vraiment, il y a des gens, on dirait c'est à soloté. Ya. Yango na lobaki yango soki eza ya solo te seki eza blague ya mauvais goût eza vraiment ya mauvais goût omoni so eza ya solo te wana eza blague ya solo te bakisa la fête na hôtel du fleuve vraiment en dehors de ça bilamba mwasi alati na eloko wana balati donc dépasse na nyonso tu banimi na bango kaka mpona publicité yango ekoti combien to film yango ekoti combien film yango ozwa moto oyo azalaka na nini na monde na biso te Véro na déjà à ça la théâtre té azape na nini ya équipe base théâtre non c'était azape bien ah kitoko té mais vraiment l'équipe mutaza taille bon aza kitoko té o wana musu buchu té moi en tout cas chers internautes je suis avec Miss Lolo nous baby par rapport à Miss tout les escrocs ma solo ya. Oui, ma fille, je l'aime beaucoup. On a passé ma beauté. Pomba c'est l'impératrice, si la l'ivoirienne, si la manga moufoudé. Maman va méga l'icône, on va baxer maman va trophée. Pour les loups, malamoué, comme mon aïe, mon anité.
pole luka malamu we kombo na ye monani te kombo na ye tomoni yango te na buku ya batrofe tomoni yango te kaya sila te. Ça c'est bien. Tonton Hervé, essaie battu théâtre c'est sila batmaniwa te. Mais prix ko azwaki ya mona mboka trophée mona mboka ezaki nominé prix du théâtre. Donc cela veut dire que match est sili. À confirmer. Bobino en tout cas botika plage bossa la film. Obi si la maïle. Autant les tours de Babel et Baneti Souka. Tisuka. On comprend sagesse et l'intelligence aux ambassades na bo. Azana ngopenda ya vrac. Na ebisi yote. Vrac en gros. Et puis eloko moko maman livre lobaki et cela nga bien ma. Ça va donner au PC trophée. Mère lobi bazaki 10. Hein? Au chez Abixara na maladie à lèpre. Comment comme tazonga kwa opesa merci. OK. Si la bisalo azaki pe belé ne baloke kinga kati mais moto ayena ko dédier mère ba trophée za personnaire et ta qui pour remercier mère. Donc cela veut dire quoi? La vie faut toujours reconnaissant. Mère ane na mbongo belé. Vous comprenez? So ka belle mère $1000 et ça vous salé l'autre. Mais so ko yeli moi cadeau mo boy en mo belé. Oh belé. Mais on goye la da bomba pamba ya 50 francs ou c'est pour la na yebi donc mais on a ça luka pe muto ako kabela ye. Oui déjà kabara déjà. Asala déjà. Asada mutema mala. Mutema mala mabota manango. Yango. Siko yo mutu mo boyo pesi lo mo. En tout cas Maman ni maman, j'espère bien que vous l'embaraba na ote toza toujours wana pona yo. Merci na nyonso sala rapona biso. Na yebisio. Donc surtout na neka déjà si à soutenir moi na biso. En tout cas maman oro, merci. Merci beaucoup. Ça c'est bien. Miss. Si ka pe na téléphone, bando si bagi téléphone. Ba tuté, ba ko benga kanako. Na répondre après émission. On va déconcerter ma question sur le loba. Tout na mai. Pesa ba tout on le respect. Na pesi bino respect. C'est ngana ba on parle pour ça les arrêter. Na c'est bon. Ozo fina téléphone. Ah boli misanga pour na fina téléphone, boli misanga, je m'excuse. Na linga bino mingi. En tout cas pour clore, hein, j'aimerais bien juste couper ça conseil moko na fiston pour na acte au no banaino. Non, ça fiston boy. To bossa na ba passer na bisoté. Voilà. Et puis to bossa na bato ba simbi bisoté ko to mata. Moni moto a simbi ko mata. Ko bossa na été. Ko bossa na moto a simbi ko mata te. Donc fiston sai. Mon frère, papa, ya bana na biso, président na biso, papa bana ya Véro. Respectez Véro. Hein? Respectez Véro. Moulo changeata. Malaboni ba obengo semeki. Hein? Malaboni ba obengo semeki. Nze mwana ezaka pona ba basite. Ezaka pona ba mibali. Voilà. Yo moko pe na na valeur no yo ki na personnalité na yo. Tant que fiston sai. À chaque fois, on a des délire, ce n'est pas bien. Ça, c'est bien. Valorisez-moi sinon, s'il te plaît. Mais c'est une valeur. So lingi moi sina ba no matavion avant na akeya zongi azongi bon na kama mi bali ba koma ba complexé ou bien ndengeni mon bala koza na mwasi oya ndimai na tanga pasi mon bali so comme na mbonga comme luka fille mo comment faire voyager aotine ba Dubaï aotine ba Turquie mwasi na ba tika les rideaux mon bala ko kobimisa mwasi n'était pas que na ta restaurant à ta terrasse ma va na ba kabola ta 20 à ta numéro de téléphone. Oui, donc avec le numéro de téléphone pour le dérangement, bah tout soit en besoin et là on donc na pesi ba merci na ba tutu ba yambanga en trois boya manga Afrique na elenga Congo TV na boya manga na elenga Congo TV bon no mona mona wana souvent donc si à parler on va parler na pesi ba merci belé na babakouk na biso ba soutenir na moi na biso si là donc vous allez toujours wana pour nous soutenir. Merci beaucoup na président José Ngozi na pesi Yoshua président Yoshua donc babi le président de tous les abakouk. Gros bisous à toi. Bon respect à mon président José Ngozi. Gros bisous à toi pour Janai qui na ma cloko manzami na pesi mbote belé pour na kata bundes na pesi viens ngeno klakoso mbote mimi lutama avio le velu moi sa mbongo babi Jani Pacha yewala penga donc à soutenir toujours. Félicitations à Jani Pacha parce que tu as une dîme moi avec effectivement
Mystère Léo. Ils ont les gars Trace Afrique, en tout cas, coup de chapeau à toi l'artiste. Comme ça, c'est bien. Là, félicité à Mouto à ça, on s'en a bien. Neti Pacha, na sola na été, c'est ma toute première fois à Thaïlande. Soraye. Natala Pénon. Ah, il y a Kalaming, il y a Marseille. Soraye, ton nom mémoire beaucoup d'années. Et ça l'a bien. Donc, Pacha, Ozo Salam, ça l'a bien continué toujours comme ça. Album Les Lumières, Batubo Yokango, beaucoup tapé na YouTube, le petit album à Gianni Pacha, Ozo Vanzé Makitoko, Ovo Maison Massébité Mabato. Maman garde qui Dinda, courage toujours, maman. Mes condoléances, maman. Mes condoléances encore une fois. Honorable Junior Loboko, Yabana Mouamba. Donc, honorable Junior Loboko, tonton Hervé, donc, tout un son pénaillé, Aza. Jeune Mourasso l'Arabien. Donc, avec la fondation Naé, avec la fondation Naé Junior Loboko, avec mon nom, tu parles de Sika Loboko, on a Guigui Loboko, donc, famille Sika Loboko, donc. Donc, les gens, moi, c'est là, c'est que la Kofi, t'as mis à façon à Sindi. Ti mo pa o pardon za mo bani. Kofi so azu moi si a luka asala moi si na forme na ye. So ko za pla. A luka comme ça opela moi ni ndeya lingelaka. Ona mingi vie asala ba clip na ba fio ba za boy. C'est que boy a vie la ba bongo. A linga comme ça na forme wana. Tala ndenge Kofi a façon na Sindi. Azuye mukie. Mukie mais tala Sindi lelo. Et puis tala Sindi a me la 20 a olia. Donc, balaki ça Sindi nyonso. Ba comme c'est le ko le monde ba sera ba prince ba princesse. Ne ba sala Sindi. On se comprend. Si ko pour ni était président ça, son ngai moi azala Miss Benda ni bolo kwa ba chinoise yo. O comme c'est zolo pointi yo. Muno ko ça la forme oyo lingi yo. O comme c'est basset, o ba temo volume ndabu yo. Oye, mais comment ça qui ça bassin? Non, mais on a pas stay ya. Mi kono de les abona komona ta robe na guys. C'est donc normal, ça bouchou. Donc il y a paysan. Et il y a des gens oya, na zo bakisa. Na mesura ngo chaque jour, so la parole ya Boutou, la Lexi moi il s'amène à mesurer mettre riba. Et comme ils sont ça ils disent. Na badana ça ils disent. Ah. Eh, bakisa mi 8. Oui, c'est bakisa. Eh, belé déjà. On m'a dit Miss Lolo. Ok. Donc ça sont toi ça besoin ça. Baye. Baye va bien. Baye ba s'inquiéter te baye. Et zo sala. Nga ce qu'on a fait avec base na patience ko yela ngate o et ça la pour combien de semaines te. Yo na tekele o kisi, yo la ndaka nini mode d'emploi ndenga na komeli yo. Matin soir. Ozo masser, o masser le quoi ba masser ba bébé. Et koya. Si vous bolingani les hommes, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que ma verra ça ma bé? Ma verra ça ma bé? Moi si. Na kase ça c'est sur abalagata moi sinon bon. D'ailleurs, pour la vie, ils ont la forme. Donc, président, ça y est, respectez Bana, respectez madame. Merci. On a autre politique, le jour il y avait l'élection pour voter la urne. Ça, c'est bien. Merci beaucoup à tout le monde. On va les remercier. La suggestion va remarquer dans ce secteur. Et là, on a boya, on a ma finga. Pour ce qu'on finit, on a appelé la yo. Ça c'est bien, merci beaucoup. On est à la fin de cette émission, chers internautes. Quant à moi, je vous dis un grand merci, la confiance. Vous avez ça toujours. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Belenga Congo Télévision pour ne rien rater. Merci à vous, Tracy Belenga Prod. Merci à Maman Pasteur Françoise Wang depuis Paris, Église la Flamme du Fait. Mais ça sert d'ailleurs à vous, Lolita Mono, ça bébé Nouvelle Énergie, Mère Double. Merci à Laurette Mpa la Tigresse, 10 à match depuis Belgique. On m'a vu 100 coups pour le nécessaire, 100 coups pour le nécessaire, 100 coups pour le nécessaire. D'abord, 3 fois parce que ça Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Monter à ma main, même coup pour moi, ça m'a poussé, à le plein d'œil à toi. Merci aussi à vous, tous les amis de Tonton Hervé, tous les abakouks de SB. Je vous salue là où vous êtes. Merci aussi à toi, Hervé Kake, c'est champion depuis Luanda. Le 8 mars, Patrick Beckham, Arrête à Londres, signé Atlantique, Oboya Belé, Boyoka, musique et à Malamu. On a Tonton Hervé dans Rosalawan ensemble. On a bien depuis le 11 à Robert Bon, on a espace 6 sur 6 chez Dr Matoubaka. On a Palanka, on a Palanka, on a Belé, on a vraiment bien. Merci aussi à vous, Maître Zaïda Mobutu, Maître Siam, Maître Jido, vraiment. Emmanuel Amawa, Kinshasa, Luanda, Maboko, Emmanuel, le manager. Michel Wawa, clin d'œil à toi mon petit Michel Wawa. Je vous aime beaucoup. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.